Dieu. Nansi tokomi na tango o suto ka ba conseil dans le Seigneur o ezali toujours na titre na biso ya Psaume chapitre 1 verset 1 à 3 o ezali toujours kopesa biso ba conseil dans le Seigneur que to marcher selon le conseil ya Seigneur non o ezali ya méchant. Anasi mbala ya mboto parla ki o yuti ko le kala fois passé to parla ki pona ba mama o bazali ko benga na mibali na banda ba mama o ya poto to parla ki sur ba mama ba poto. Yango ete ezali ko bake ndenge to lobake nzamba za nzambe injuste te nzamba za nzamba juste. Alors biso pe ba papa il faut to lobana o ezali na kati na biso lelo tozali ko sala. Et pona ngote ya mbondenge tozo yoka losamu tozo yoka nzembo oyo yande kwa mshaza kobeta comme na tango to belela kombo ya Yesu mango moni moye to moni passe moni kulere ya kati nde positif te belela na banzela nyonso na makambo na situation nyonso ya komata soit fandi aza otala biso aza koloka lelo ba conseil oyo ezali kopesama dans le Seigneur epai ya ndeko na bino oyo esekengami na tanga na kombo ya Frère Jean. Alors lelo yango loyi tokoparle bapapa oyo bazali komema bokabwani kati na libala. Donc tolobaki mpona bamama me toyi mpe na bapapa mosusu mpe bazomema kokabwana kati komema bokabwana kati ya libala. Yango esengeli ke lelo na koloba lisese oyo babengi parabole naza Jésus Christ te mais lelo na napesa lisese moko. Lisese wana ezali ya 4 mibali 4 hommes et puis ils ont aussi ya 4 femmes, donc tout ça lango vice versa, donc tout balolango opposite. Mais les autres le pour net ya ba papa toujours ba 4 hommes mais sur tournango et comme net 4 mois si mobali moko mais tout autre le pour na 4 hommes et puis moi si moko. Lisese wana ezali nini parmi les soloba ezana 4 personnes na 4 personnes na lelo tango tozu yuka ba conseil oyo ye moko mitia oza 40e personne na auto tangi 4 personnes ezali lisese baza koloba na kati ya fête bien na kati événement moko mibali bafandaki na mesa baza 4 personnes na mesa na mosusu mwasi moko afandi wana na baparent na ye donc jeune fille bien jeune sœur na mpandi basere mosusu bafandaki wana bato bafandi na bamibali na bango bon bafiancé na bango bafandi na mwa mopembe. Sikoyo tobandi koloba lisese na biso premier mobali oyo bafandi na 4 ya mesa wana atali elenge mwasi azalaki na liboso na ye amoni ye atali pembeni na amoni moto mayebi mwasi wana te mais ayebi baparent na ye ke papa naza cadre na mboka wana aza moto monene atala lobi mwasi oyo il faut nalinga ye parce que nayebi papa na ye aza cadre donc atiena motema ye falinga mwasi wana mpo ayebi papa na ye aza moto monene. Deuxième motu atali mwasi afandi mwasi wana ndenge afandi abi na sepeli na mwasi oyo mpo baforme ya mwasi oyo ndenge azali na elongi na ye na ndenge alati na ndenge asali basuki antuka nalinga basa boye antuka na koluka tu nasola na fiancé to na bala ye. Troisième motu atali mwasi amoni mwasi afandi neti mawa
baninga musu bazana dede puis afandika kesika ye moko na papa na ye na banine esele neti maolobi en tout cas ce qui na kutene na kulukana sola na ye na lingate pe na bala eto na fiancé ye de façon pe azara quand même ne sengo azara pe kimia parce que tala afandi isolé. 4 personnes à moni mwasi motema na ye pasuki mwasi na pe pas ezali motema na ye e pasuki lokola babiloko moko travaille na kati. Alors toke na premier moto oyo babengi mobali oyo amonaki mwasi wana aluli po na nini oyo babengi amour intérêt donc aza kolanda mbongo oyo ya mibale atali po na kitoko na misu pe na mosoni oyo ya misatu aluli na ndenge nini alingi na oyo babengaka compassion na mawa oyo ya misatu aluli na kata motema alingi pe na mona bino mwaso pe na tukandi ni motema nange biti makili ninga donc seke na mona nafuna lingaye siko eloko ne sami boya ndanga lisese wana mwasi tango bafanda ke kumi na tango kwendo servi biloko mwasi wana kotele matelemi aza na condition physique otobi kene aza handicapé tanga telemi batutu bafandaki bango bafandaki mibali wana oya liboso atali azaki surpris donc monsieur sali nzoka nga sa boy mais na kokipete de façon ngai nazolandela mbongo soki topesi lisese ya oyo wana oyo amonaki mpona profit baza mibali oyo nini baza mibali ya sorti oyo ke balanda mutu na mbongo donc baza mibali oyo lelo akobala yo pe oka ya problème moko ke yo azoluka mbongo ya kisi afa sacrifier donc baza na bato moko sans pitié donc ye mpona mbongo akosala tout donc aza mobali oyo ke alunga na mode ya profit oyo mibali sikoyo aza moto oyo nini aza moto babengi ye ke azali ke soki mwasi oza kitoko ndenge ozali ndenge otie botyala bamaquillage ndenge obimaka il faut zalaka ndenge wana dika soki obebi jamais akolinga osusu donc asalisa pardon oyo bazalaka loki alingaki oza moke ntango ko monene atiki yo aza bajara mbande wana sikoyo oyo ya misatu alingaka moto na ndenge ya compassion nzambe aza moto ya compassion aza mobali moko azaka bien mais ezaka dépend ya mwasi ta mosu akoza na souci ke moto azokanisa to azokelanga mawa mingi donc mosusu baboyaka mais aza ya chance mpe boko kofanda mpe soki osengi nzambe bofai na ye mais oyo wana ya suka aza moto oyo mpenza aza tolobake neti azalaki mwasi na donc mobali na yo baza bato soki alingi yo mpena na cœur sikoyo soki na 4 personnes wana bapusani pembeni ya mwasi wana mpo basola na ye oyo ya liboso tala bien yokanga bien oyo ya liboso wana oyo alulaki mpona amour ya intérêt soki aye pembeni ya ye mwasi akolobela maloba kitoko akosala bavantage bo bami abaki sakata azosala tout mais okoremarke ye omona ndenge moko ti bosola na atika neti kidiba azokanisa makanisi mais mwasi ndenge aza bosiko bakamara bandoseka to bato omona ndenge azongi mais azoloba maloba moko ti bino basi ozala komona pete komomonaki donc seke mpena alingi ngai donc faut faire attention il faut tosala attention donc aza moto moko oyo ke azotala profa azozwa mbongo soki azwi mbongo donc mpa na ye esili oyo ya mibali aopusa pembeni na yo te po ayebi deja ke non façon namonaki ye ndenge wana te donc baza bamibali oyo so lelo bofandi na yo azwi yo amonako kitoko oka problème ke lelo ozobota te atiki yo oka problème ke lelo ke okoti na kati ya lindaka libala ozobota kaka basi akomotisilika osenye kuta luka mobali mwasi mosusu abotani baza baforme ya jarani wana mais oyo ya misatu aza mibali moko oyo ke bazaka na mawa soki apusa pembeni na mwasi wana abando tu na ye ntango mosusu eloko arrivaki ke okoma boye ozomona basi mosusu balinga ndenge wana te donc maona ezosala ye azomona ndenge achange yo bani tout ça ekondo continue mais sikoyo koyeba ye na façon soki bofandane na place moko to bandako ndosenga mbongo mpa na bandako defisa yo bandako aide bino peut-être na bafamille bazalaka ta mosusu papa akufa botikala bino moko bon aidaka bino mais à chaque fois yaka aidaka bino jamais asala eloko moko ta mosusu aloba nango ko non avant to apesa mbongo sala bo condition apesa condition te mais soki abe abala ona ndenge ya compassion ekosenga yo mwasi ndima
prier nzambe soki motema ebeta te senga nzambe po aza motu moko akolinga mona yo toza na pasi aza toujours mutama. Donc il y a troisième ezaka bin akoko bala yo me yedepanda yo basi bibio basi mingi bokimaka bokomi na fin temps omoni nda nzoto komi bien komolata bien omoni no asu mesure na ngati aza tusu forme na ngati mais bazaka mibali moko pe bafandaka. Mais il y a quatrième yango to mona soka pusani pembe na yo okomona azala l'aise. Tout comme on a des défauts, on a des fautes, on a des écoute, on a sur un drôle qui n'a un drôle, tout le monde a des fautes. De pas na yazota la 4, aota la cœur na yo mais azota libandati. Alors on a dit c'est oyo, yo mobali, ni fanda, biso mibali ba papa, yo moko lelo, oyo ki li c'est oyo, mi tuna, nazali mutali boso, tu as mi bale, tu as mi sa tout ya 4e. Pour na moi sinanga. Yo pe mwasi ndu fande zo kana tanga bato na nyoso 4 wana pe bino basi est-ce que naza mutali boso to mutu mbali na lingi bwana na pona profit to na lingi mobali wana pona boye pona kitoko to na lingi to pona kana mawa ou bien na lingi po ke aza pena ngai yo mo mitia na place soko za na place za mabe yo mo misenga nzambe okoma bien 3e ou bien 4e faut continuer libara na yo. Alors yango ezaki lisese na oteko pesa bino pona koyeba ete mwasi no nani mobali na yo nani eko aider bino surtout ba jeune ona bobalite o buzuko bozulu ka bobala eko pesa yo mwa idée eko pesa yo mwa ke ezala ke o ba ko choisir nani o ko bala mais à condition ezako senga yo otambo na kobanga nzambe parce que ndenge to lobi na ko mona boy ezape na monde à ténèbres ozaka lelo ke moi otali mwasi bo mwasi na dominer donc okomona nete extraordinaire donc akosa makamno so salimon na bato bazaba marié ou bato na babalite. Alors soki ozota mwana ko banga nzambe depuis bo mwana oti ozokola nzamba ko protéger po biloko wana eko toucher te mais soko otama banga nzambe ti eza passe pour na ko identifier mwasi na obi mobana yo donc izo senga yo tambo ko banga nzambe kolinga ko sangisa nzoto te avant mariage na oyo to oza déjà marié ko sala biloko na te po biloko wana etouché te parce que soki ozosala infidélité biloko wana kosimba yo soki ozotamba kobanga nzambe biloko wana kosimba yo soki oza na ba caractère ya mabe biloko wana kosimba yo. Alors il faut répondre-toi otambola kobanga nzambe oza na bolingo nzambe de façon biloko wana ezwa yo te. Yango lelo toza ko parler sur ba papa oyo bazali komema bokabwani na kati na libala parce que za na ba papa musu bazali mitema ya mabe oyo babenga pena mbi bazali parce que papa nyonso baza malamu te papa mingi pe baza ko causer oyo ni divorce oyo ni séparation na kati ya libala parce que baza ko yeba rôle na bango te ndenge to lobaki libala zelo ko kosaka na ngote libala za inoko moko ofuza na maturité il faut que nous en maturité intellectuelle oyo bandingi ngoko prendre mwasi na yo parce que surtout dans Ephésiens chapitre 5 verset 23 balobi que car le mari est le chef de la femme comme Christ est chef de l'église. Pourquoi bazolu bake mobali azali chef na katandako ozali ba mitu ya train yo mutuzole ma mutuzole ma ba wago nyoso wana obe ma mwasi et puis na bana parce que la famille composée papa maman et les enfants et yango sala lelo ki société na biso grandi et que nation ekola yango mutuzole ba makambo à base parce que soki ba famille za bien te société et dans ce pays za malamu te. Alors il faut ba bloquer les appels base tozo kota nango de façon que pour faire comprendre que aider surtout les jeunes on a ba balité et puis o baza ba marié peut-être baza ko bunga baza pe na ba connaissance te baza pe na moi ba expérience te na kata vie parce que ba lobi le mon chef ezali nini chef ezali personne ou azali ko commander qui commande qui dirige qui est investir d'une autorité aza ko investir aza na autorité. Alors tant que ba pesio ki chef wana ndeni okoko diriger ba ibi chef ba catégorie ya chef akoza na ndeni de façon pas diriger. Alors ezali la responsabilité ou ezali ko basé d'abord selon l'amour de Dieu pour na ko diriger libota na yo. Yango so totali na Corinthiens na esi banzemo to yemba fa to yemba parce que moni pour na temps to zuluka ke to gagner temps yango mon to katina mwa mokuse to banda malamoko na 1 Corinthiens chapitre 13 tout en verset parce que to ka ko continuer ko loba bakate na 1 Corinthiens chapitre 13 to zo parler na si nzembo na yembela bino ona on zo parler sur l'amour
1 Corinthiens chapitre 13 verset banana 1 ti surtout banana 4. Balobi la charité est patient, elle est pleine de bonté, et la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne se point orgueil, elle ne s'enfuit pas orgueil. Le verset 5, elle ne fait rien de malhonnêteté, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Et le verset 7, le mal, verset 6, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Dans le verset 4, dans 7, excuse tout, mais excuse non tous, mais tout. Mais Balobi excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ainsi, dans le verset 13, que maintenant donc trois choses demeurer la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Dans mon on toujours sur l'amour, basé dans l'amour. De l'autre monde, babloko les nous ont causé makati mabala, ils allaient aussi d'abord manquer à connaissance, ndenge osezo bandiso. Ésée 4-6, basé sur 4-6, que mon peuple détruit par faute la connaissance. Ils allaient manquer à connaissance et puis manquer d'amour. Eux, je veux que Bilo connaît ce qui causé na kati ya libala. Parce que tous en expérience ici, tous continuent à vivre selon Bisso. Mais barabi que la charité est patient, basé parler sur la patience, fausse à la patience. Ils ont envie, ils ont orgueil, au fandonga na zamwana boy, na bala il faut banga na ona pa na uta na famille riche boy non. Libala ils ont dengwana te. Ils ont orgueil te. Ils ont réjoui na injustice. Aux ça makambo za injuste kati libala. Ils ont pena bien te nzambe azana on sengote. Et puis ils ont eloko ki esizaka tango likambo salami papa bofanda dialogue bosola. Boye ba ko pardonner les uns les autres. Yango ezolakisa bolingo, yango ezolakisa ke vraiment olingi mwasi na yo. Yango ete so totali même na kati ya nini na kati ya makoma mingi ndenge nzamba azoloba ke fo linga munwana ndenge milinga yo moko. D'abord eza babiloko moko eza ba clé na kati ya vie ya biso bato. Omoni même babi ke l'homme oyo azali sage. L'homme oyo azali sage abatisaka ndako na ye. Et puis, aza moto moko oyo te azo travailler toujours ensemble na mwasi na ye. Yango moni que dans la vie, il faut tous avoir expérience oyo de façon aider biso. Comment est-ce que tu peux faire na kati na mabana na biso? C'était un jour quand on a zaki un peu moins jeune na tie mwasi na ndako te. Moninga moko to fanda na ye na bandi ko te ya ye na zo e bisa inde ba fana na mwasi. Na bandi ko expliquer moi ça zabo de ba caractère bofozala azaki vie moko mokolo afandi azokanga na opesa ba conseil na zolo ba na zote ya afandi pela ni na fin siko bilanga siko yo frère maman azasiko na bamboka to bozana yo angabite na balite abi ni temps nyuso pena na fandi pe kan me yuzu ko prendre ngam na zana mwasi na ndako na zana experience ngam na boyebiso ngabi na yebise oui ozana mwasi na ndako balobi ke suki ya pembe ezaki mokolo te ezandi caractère mwana mukabeta mbona mokolo abinaka elingo bate suko zana mwasi ndako zana experience batu musana na mwasi ndako me makambo zo sala kutu ta mususu bana mususu bato bala na seka kutu bazala mwa mikolo ozomona mais afin aibite baton babona na oloba na ye après quelque temps libala ne koma mobulu or nzambe sa lobaka na ye ozomona yango babi mutu yo sango ko peso conseil yoka examiner koza ko rejeter mutu zoaleti ka mutu azana pasteur aza prophète te ya robanga non même kuto a prophète même azaka ka même pe camarade tango zoka conseil nyoso yoka ngo examiner ngo et ko aider au croître et ko aider yo ki au grandir au zo expérience ndingi ba mama mingi ba edinga lelo et tenazana mo expérience na kati ya libala azomona parce que na lobela mingi ba mama ona bika msunu bokote la basi mingi non le lobso ba papa tozo ba oiza faute na biso donc ba défaut na biso ozomona ngana zaki na bomwana na ngana ningaki mama na biso trop na bano aider mama mingi na ba misala ba ni suku na fana utana zuka le pesa ngamawa ozomona mama na ningaki mama trop ko aider na ba misala ko memende ba bloko pera na mituna ke na tikede na ba santu na ye na zongi mama ye muso afanda zo tala ngazo mona ke non yango à chaque fois batu ba notanga ba bimu tout mwana un jour aozala pena mwana moko non
akofanda libala malamu akoprendre mwasi na ye mpe na soin ozomona ndenge nga oluka na prendre mwasi na nga soin ndenge na oluka yo mpe ndeko opana mwasi na soin mpo tozala biso nyonso na kimia yango moni tolobaka babiloko oyo nyonso ezalaka mpo loba mpo na esengo te donc ekolobaki non sage abatizaka kobature il faut bobatir ndako nini libotala no famille na bino na liloba ya nzambe yango ezali fondation yango ezali solide oyo famille na yo kotelema ekozala même pepe nyonso makasi ekokoya moyen ndako wana ekoya eza te ekotelema makasi ozomona oyo kobengaki mwasi na yo azali pire yo mpe ozali pire donc ntango yo so azwi engagement bali donc eza lisusu tokona na pire non pire nako mwasi na yo yo mpe mwasi pire nako mobali na yo e eza basekret libala oyo bokoki koresir nango secret oyo nyonso eza ya mwasi na yo secret oyo nyonso eza mobali na yo pire aza lisusu te parce que pire wana aza na pire donc soki olandi bapire donc eza su secret te yango mona bamabala mingi ezoningana surtout biso bapapa fu tokeba tosala attention na babiloko wana mwasi ne wana ye mutu akomi donc bokomi oyo tobengaka ke bokomi sous forme bakomi bobengo bamapasa donc eza surtout to banongo lectionnaire soki pa camarade mo non eloko molekana na kati ya ndako no soki na l'église te na mosala so mosala te na ndako na kota bakamara okozwa 30 minutes okokende na matanga okokela mwa cérémonie no eza mabe te soki bokenda mama to ye mokoke mais tala yonso fo pesa mpe na mwasi na ele mo bozofanda bokongo kwa bacamarade bo bakuple mosusu oza nango mpe na yo mozomonake te oyo eza mpe na couple parce que saint esprit bakomoloba à travers bato yango babi na Proverbe chapitre 18 verset 22 balobi que celui qui trouve une femme trouve le bonheur c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel balobi oyo a trouvé une femme a trouvé bonheur eza mpe lokola longi tochange yango eza mpe lokola oyo a trouvé mobali ya malamu a trouvé bonheur parce que oyo batekaka mwasi eza mibali mosusu baza impossible soki otali mpe nozotala couple yango ozoyoka na mawa azofaire souffrir mwasi mpe aza ne sans pitié ndenge tolobi na bajare ya bamibali na bolinga oyo tolubi topesa lisese wana soki olandi lisese wana komona bajare na bamibali bali azofaire souffrir mpe aza ne mpe sans pitié donc azokipe te azosala n'importe quoi mais balobi oyo trouve mwasi ya malamu otrouve mwasi oyo ya malamu otrouve bonheur wana bazoloba pourquoi ozomona ekozala na obien mpona obénéficie babonheur wana na kati ya libala esengeli na yo otia d'abord nini nzambe liboso oyo babi chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu donc ilingana nzambe liboso ebiloko nyonso asime koya donc soki olingi obénéficie babonheur wana parce que omoni libala eza na babiloko eza na kati wana mingi toyeba te eza na banini baministère mingi eza na kati ya libala mingi toyeba yango te donc il faut d'abord osala nini mpona kobénéficie babonheur wana il faut honore mwasi na yo na nyonso ya malamu pesa ye lokumu na famille na ye mpe na batu mpe na baninga oyo nyonso aza nango parce que ntango bazotala mwasi no bazoloba mpena no obala mobali ozomona mais soki baza kotala yo baba mobali wana fo tika ye eza batémoignage ya bien te eza malamu to na biso mibale non eza dia kopesa basigne ya mabe mais ntango bato bazotala mpena bazobake don oyo mpena ke non baza mpena bacouple moko ya bien bazopesa batémoignage ya kitoko bazomona ke seke ozoprendre mwasi nyonso tokobaka ozala bamillion te banini te mais kimia na kati ya ndako nde olobi libala ezali oyo ebima ezali kimia epuis ezali esengo na kati ezali mpe kimia oyo ezopesa biso de façon ke tozala malamu na miso na bato mpe na kati ya ndako oyo tofandi yango balobi ke na Ephésiens chapitre 5 sur totanga déjà baverset wana soki oza na ntango kokotanga yango na Ephésiens chapitre 5 verset 28 et 29 balobi ke okolinga libota na yo okolinga mwasi na yo lokola komilingaka yo moko mpe okolinga libota na yo lokola komilingaka yo moko d'abord mwasi ntango bobali bokola moto moko alors balobi ke linga moto okola komilingaka yo moko nde topesaki baexemple jambo kozwa nso tono banozokisa yango ozomona otuka yango banini yo okopona nango se et pourquoi Dieu au souffrir moto bofandi na ye on peut se passe chaque fois chaque temps donc ils ont le babiso que de façon que il faut que ça manine que le deux côtés apparent
tant bolingani boko bato moko le deux parents ou bebengani ke ba famille ya mwasi papa na ye mama na ye ba famille na ye yo pe papa na ye mama no ba famille na ye donc bokomi bato moko donc ineti ngabo ye papa ya mwasi na ngai mama na papa na za papa na ngai mama na za mama na ngai lilonge pe mwasi pe ndenge ezali ozomona parce que ça biloko tozolo ba photo ça na attention parce que omoni yango il faut boye bandenge nini siko d'abord ke bokoki ko gérer ndenge ko senga ke bokoki ko gérer o ba bengi ke ko gérer nini situation ba bengi à finance et puis relation na bino na kati ya libala donc ezala avec amour de Dieu donc biloko nyonso pour osala ngo il faut ezala na bolingo ya Nzambe ozomona eza facilité za un peu moi quand même to dit que eza peu difficile parce que des caractères bobo sangisi bozana mabanga mambongo il faut bo aider famille côté papa ou aider côté ya maman pe bo sala tout konso biloko nyonso wana alors nous autres ozobenga eza amour pour la nini de façon que bolinga bo sala et ezali juste non que injuste tout ça ba papa mususu jamais babasi ba mona ambo eza pena bien te tout monde ba papa na solo ambo ba inango fiche te paye écoute mona na raté. Or ezali mabe ezali malamu te parce que omoni tango bino mbali bozo yiba ke mbongo eza autant tozo sa makambo a to yibi ke oli kambo sa entre biso mbale bon nani ayeba osimba mbongo o ke soka simbo motema ya moto te ya ko utiliser ayo bon zombo ko tana bank to yibi ke toza na komi to na 15000 o ya 15000 la famille ozomona ba bino mususu entre nous parlant après pour to ba ke ndenge to sala ka de façon pour la ko aider bato que eux zambo moto za ngo boy parce que akuta ndeko mo wa mobala lubena ngai ah papa omo basi baba to mo ko ba mo na mbongo te il faut yo ko kanga mbongo za la pa na yo ozo les apena bientôt ko pesa mo simbongo mo ni za mo ba ko ba baza batu mo ko mo na so aka kotia ba teka max wana dongi azo mo ndri a somba magase to na ona ndako babi we na ebi bobo ko ezande ngwana ozo to robake ngana be ngwa ba ku ba fulo ozo mo so ko ando somba bli wana mite menza eloka dialogue ko yibisa ko expliquer parce que moni keswana e futarate ezambo mo za peta ozo obimisa mbongo somba babilamba bani tous ces belé ou nsuku tozo la tate eza yo muto sa dépense ole ko bomba atam sumbongo na compte bana ozo boka moi 5 moi 10 le bobo funga o tala bo 5000 10000 bakomi na 15000 ozo mon e ko aider na kata famille eza très bien ozo mon mina yebise loko mona obinendeko yo zoro ba moi sa simba mbongo te le non ce qui moi ça un problème ta on suppose ngo pese mbongo te ce qui mutaka déficit amona ta milité ni mutola ni lwa kabile ta msu 1000 apese 500 osomona to ko mema moi so na ekobo oko meme na makamabe moi c'est tellement mazo simba moto to mazo ba tout ça na autant ozomona ce azam asimba mbongo bien oui c'est vite pour kosomba blogo za inutile parce que moni kosomba blogo magasin photo ke ba ya ba blogo mususu eza ba benda biso omona no sombe loko ko nanda ko lato il faut boire quand ozomona eza façon bazo benda yo alors zo ba blogo no so na beta ba machine pena na kati beta zo ba blogo no so za ba facture omona pena bimisi bena bo 15000 10000 pe bimiko ta musu ya 3 ans musu ba me 10000 no sembo bien ni biloka ni kemike ba so de tout donc il faut tous attention à biloko wana mais na ndenge ya koloba ko kangela mo mwasi mbongo pesa mbongo te ezamabe donc eza biloko boza na mo bo sangisa ngo ensemble bozo ba keno entraîner ce ça boza parce que bilo musu ta yo simba pembo mobile et ko no pe na shit on ressent n'importe quoi moi ça peut se conseil et ça te alors il pas ko so pe na nini na eta ngwa nini au ka ba moyens ya mo tuzumu na pe ba catastrophe ko ta ko le mbongo et puis la façon to ba ke ko fanda ni yo fanda na ndako te ko mo dongi za do yibiku tu te bana balala la nini tout ça biloko wana eza ko cause aussi de tes autres ti muta alemba parce que elle muta koma apena po mususu aza être aimé au mona pas communiquer non mo bando na fane asala elo mote parce que mususu muta mona ke mo bana so akei wa neta comme libre alors eza mabe so ki mo sa ko na niveau ko mona ke so buku to zana na ndako te azana kimia eza très dangereux biso mibale to ke bana biloko wana eza malamu mingi te yango to rubike yango ekosenga biso to bénéficier na protection divine o ezali ministère caché ya libala pona to bénéficier ministère eza caché na kati ya libala o ezali ke ya protection parce que dans le baki on va passer la lobi moi si mususu pembe na yo azali pambo na yo yango to giba bi abonné azali pambo na yo ya pelo ko net mobile mususu pembe na azali pambo na yo donc tant yo rejeté tant yo sunde moi si wana bénédiction no peke et puis protection na yo pe et aussi mbaté parce que moni to ya na mokili to na ba mission
mutu mutu na mission na yaka na mokili soki nazoloba licese oyo nazoloba ngo ezali mpona koloba ke eza na bato nzambe atinda kita mosusu bino de couple wana nde boye bino ndenge bobali boboti bana bino bakozala bato minene na kati ya mboka bakosala biloko mo bakozala baprofete bakozala baroi bato minene mais ezosenga bino mibale fo baaccomplir mission wana bobokola bana wana bakoma na destine na bango soki bokabwani ekomi mobulu mpona bana na babénéficie destine na bango et puis mosusu ezali ndenge bokangami wana bagoliati ya famille na bino bakokoka kosimba bino te même na kati ya famille bami moto azalaka dire ye kutu komeka te mais à partir kaka ndenge bobali na mwasi wana bakokoka su te et surtout so bozotambola na kobanga nzambe eza na puissance parce que tobotamanga na vie faut toyeba eza na bato mosusu babotama nzambe atia bango liboko boye bana mosusu babotama normal ozomona donc soki libala ekufi risque ya bana wana eyaka ndenge wana alors tokeba na biloko wana ya koloba ke ya kokabwana ya komaltraite mwasi na komaltraite famille na yo parce que mpona kobénéficie babiloko oyo ekozala te alors mpona kodefinisa oyo tomoni exemple ya Esther roi wana soki afani na mwasi ya liboso wana nde baboma ye mais ntango Esther ayaki ntango akoti bafani na roi apartir ya mwasi wana taliwe ndeyela roi mais abikaki apartir ya mwasi eza ndenge moto akolobaki amekoma nzambe aprotegeaka nini eza ministère eza na kati tout comme na kopesa exemple tout kopesa exemple nto tolobi zwa lokolo exemple Joseph nini aza wana soki lelo ke babomaka ye Égypte nge ezala mawa to mboka na bango kutu donc na parlons pas po bato bakufaka famine ekotaka alors Égypte mpe ningaki ekota bato bakakufa ya masse mais à partir ya Joseph tia ye na ndoto wana explikaki moto moko akokaki te na Égypte ya koexplike ndoto wana mais Joseph aexplike yango ntango aexplike yango esauve bango eloneni moko nde tozoloba lelo so totali meme na bamboka na biso Kongo lelo tomoni moto lokola neti Lumumba akufa boyebi Lumumba ntango mosusu mission oyo nzambe atindeki ntango mosusu Lumumba soki azalaki présent peut-être Congo 30 ans 20 ans tonga to vivre vie moko oyo ezali prospérité mpe kinya mais tant que bobeni période nyonso wana bokovivre na calvaire na badifficulté oyo kozala pene impossible parce que moto wana asa kobobomi ye yango omoni meme moto apembeni na yo kosuete mabe na ye te nzambe azoloba ke tokontie kosala bolamu parce que eza na bato mosusu ozofrene vie na yo mpo ozofrene vie ya libota na yo alors moto oyo ofandi na yo bobali na ye okomosala babila wana okobenga na ye komaltraite na forme moko ya ndenge kutu okomonene titina te eza mabe alors parmi 4 licenciés tolobaki wana mitala yo oza kote nini so ozo omaltraite mwasi na yo mpe mwasi tala oza kote nini oyo so ozo maltraite mobali na yo yango esengo na biso ke mpona kobénéficie yango nde totali histoire ya kosauve oyo Esther asauvaki yango ke soki tokotambola na crainte ya l'éternel te tokoperdre oyo ezali babénéfice nyonso wana mwasi ya malamu pembeni na yo azali protection na yo e ndenge moko mpe mobali oyo ya malamu pembeni na yo aza protection na yo aza nzambe na yo te mais aza protection na yo parce que eloko nazoloba faire comprendre yango omoni so toke meme na bato bayembaka obie bapasteur obie bato bayembaka obie bato mosusu ya politike banini moto mosusu asoki okota ndako ya nganga à chaque fois batalaka so bamoni batali na bamonde na bango baremarke mwasi oza na ye aza mwasi na makila donc aza protection na yo divine donc aza motu moko nde aza pembeni na yo makambo mabe kokozala okosauve il faut baekarte yo balongola protection baopesa mwasi oyo siko bayibi bakobomona air nyonso yango mona bapaster mosusu soki neti bato baza neti balibala yaka tofanda oyo yaka tofanda biso bofanda na bino mais so baproblème spirituel bandi kotake bino aza mwasi na yo mais osala esine moko te sikoyo soki batake bandi koya so bokoki kokutana mosala nzambe oyo azwi révélation oyo acomprendre na kotuna bino eloko ya liboso est ce que bobalana kobalana oyo nazoloba oyo ezali libala ya deux famille efandi oyo biso tobengaka neti ko libala coutume tokeba parce que coutume eza non so totali na dictionnaire coutume eza eloko moko eza actuel eloko moko esalemaka toboka neti traditionnel eza te ke oboka mboka non libala pena oyo libala pena babengi yango wana oyo tobengi pena libala coutumier donc bapama bafandi babeni libala na bino bapesi basuete bino malamu bokende bobimi na bandako ya bapara na bino yango na vrai libala yango mo bapase batunaka soki ososala doti so osala doti tai so kende mbango osala doti il faut tosala déjà libala mpona boganye na bitumba wana spirituel soki te eza mobolo
vrai pasteur a oui sonné wana mais pasteur a gagné na monde de ténèbres ko lubano te ala ya ko ne pas yebi et ya danger bozo courir yango za ministère mo za na kati wana ke toke banango mais soki au cas séparation moi si wana ya quoi séparation séparé na moi si wana vu na yo d'abord et comme il a risque et surtout kobimana basi oyo mususu kokota ba mabala o ba deuxième bureau ndete benga ba Mario ba deuxième bureau et mingi ba pekaka nyoso na kati ya vie na bango et jusqu'à tête ba perdre vie na bango ozomona pour ba bengi d'abord ndo kota na ba mabala ya ba maison ya mort yango to lobi ke na ndo to lobi ya ba biloko yo ya basi nazali na mutu mo onga na yebi na kata famille mutu wana azali oncle ngai abalaka mwasi mais mwasi wana azaka ndeni mwasi wana oncle a compris que mystère était au nazoloba jouna banda bote ya ye ayoki alobi makambo lobi pena eza pena ndenge wana bino ko salaire noko na bala o babengi nani mama leki na biso abala mwasi daki ba chaîne mama leki na zela ba village na bango na bakota baza ye ba yebisaki ba choisissaki fa koma banganga ya nzambe banganga ya nzambe eza batu oyo to bengaka ke baza kozwa message pa ya ba démon donc ba god na bango wana banzamba mpongo je yini tozo kopesa ba message siko ya mitani na azaki na jeune ndenge wana avec jeune to jeune fille abi menendo lataka ba biloko wana ba bikeko bani abi non abenga na kima na mboka aya na ibaki sasa bakuta na noko na biso tant bakuta ni ba fiancé ti ba ko balanda tant ba balani allez pa batake bandi batakole bandi titi ba réciter ba bota pe ba vanda pe bien ba fanda noko pe donc ba kambo pe progrès ça ko sakana te mais tango oncle bandi ba vie ya deuxième bureau mais nde l'heure autour bake oncle wana akufa omoni place ba porte fungamaki place abebisaki ma apeta kinyos parce que l'heure ba porte fu même ba ndeki ya famille na yo ba kokota ba ko beta ko la balle donc vous a sous protéger te ozomon parce que ça beaucoup ça trop danger ça vraiment na biso mibali to keba bongo ki tozoko mema division musu na kati ya na kati libota ozoko ndoko ko bimana basi n'importe qui ozo bimanai alors eza pena bienté parce que eza ma mite poto ba ke okoki ko bimana mwasi mususu tango sansina mwasi nzoto na mwasi na yo biloko ane kotiye mwasi vina e baby famille pe e bandi ko beba parce que les ababilo ko no to bingi za bloko spirituel moi on comprendre ngo ezate mais so za mutu mo za spirituel ko comprendre alors to zala vraiment na ba caractère moko ezali a bientôt éviter ba biloko wana et surtout à ko sansanzo to landi ba conseil to pesa ki olandi ki ko sansanzo avant mariage après mariage biloko wana nyonso il faut to éviter ngo pona nini de façon que ozala malamu na kata libota na yo parce que okoko mema épidémie à partir yo mobile na si so mon na pesa d'exemple ba ni so landi ba biloko akala nyonso na pesa ba conseil wana ba teno wana olandi yango pena bien serré okoyoka pene ko bénéficier na makambebele yango ezeli ke omoni ba biloko nyonso keke o tuzo tambula exemple mo na ko pesa ya mwasi moko boy mwasi wana aza mundele mama na aza mundele azali na mboka moto zaki azaki enseignante donc abandaye moko kotangisa ko ide batu na kata mboka wana je mususu kena na ndako mama wana to koti na ndako ne po salon eza boy siko salon zamba mo chambre et puis couloir ba cuisine eza ko chambre direct tant to koti na ndako na tena likolo ya chambre na ye acha ekeko wana siko ya cha mama nga che ekeko wana na kati ekeko wana acha nyao donc to le banzoto ekeko na se awa ezali motu mais na likolo awa eza nyao siko nyao asimbi ndobo do asimbi ndobo na kati ya ndobo wana abimisi mbisi na kati ya mai to alia muninga moto fai na ye na ebisi ala mundele na ebisi ekeko eza na signification moi ça bi mais wakani ozoro ba yope ba makamu susu ko takala ndako tali bobe keko ba ni ba ndo expliquer nga bino eza la likamuna na kati pour mi tuna nga moko c'était ce bino eza na signification na ebisi ndeko nga na bi ekeko ezoro ba ezopesa identité ya mama oyo donc azali oyo babenga double face donc azali ermo akoma nyau ermo aza moto
donc na se a motu na likolonia alors ndobo wana simbi elingo lobake motu akoti na chambre wana soka koti asangisi nzoto dongi azambiso bakangi na ndobo jora makambo ni na ulo ba frère ils ont samedi na bino et fait ça wana alors il est quand on mikolo tango leka mikolo tozaki na mukolo moko vie moto no sale na moi compagnie mo boy violo bakomi ko tourner na mama na mundele po violo baza mukolo aza pena mukolo muto ya kotaba ya West Africain bakomi mana mama na bia mama yemoko asepe na ye bakomi bima tango bakomi bima après quelque temps moi si na isko abense na mboka ye na Afrique tango moi si na yepe akomi na zemi ya ba 5 mois 6 mois boy ndeko wana ba police ba ko kangaye akendaka na mboka na zalaka abwakaka quelque part mais akimaka moyena lo ba kombone so les actes bo comprendre kaka ba mboka ngo akenda ko bwaka banda ko boma bato ba esprit mabe mo ba raciste ba ndongo bato si ba kima kuna yana ba côté ya ville bien abwaka na fana naye atusha kutu mutu wana te pe atika kama kamndengwana oyebi ke bambila ba ko luka ba biko za na mutu mo te ta bien azwa vocal bino c'est le pena zo ki mutu atusha ki ngote nini te donc identité ni sango donc bon comprendre que bon so katela amende ça va mais mbila ataki biloko na wana tele tambala na makambo pamba zongi semboka ba refoulé tant ba yeko refoulé master ni sanga na makambo no bana nga mon frère na bandi ko zonga sima parce que ndeko na biso moko peka ya West Africain abana mana mama wana abana mana mama na après quelque temps ba police ba ko lukaye passeport moko to yaka na ngoka nenga bwaka passeport de bunga ba ko lobaki passeport wana mutakota na banque ayiba donc yimu to sala makambo na asali ba défense to bimbo botala ba caméra bokuye ba kezangate mais ba kanga ba refulaye donc na ko comprendre que mère wana donc soki au traité na ye vie na yeza ko beba alors si le garçon mo soupe à West Africa bimana ye garçon na to ba bwa koma na système na problème bare bakoma ko raffiner makila alors tant que l'andi via maman totini mobile no zapo no mobile nanga akimanda ku yemoko amona ke non abandonanga azaka yemoko na ndako na mama na mukolo mais tala ba via batu eza ko beba yango bengi na proverbe bezali maison ya liwa na biso bato mobile tozo no kota libala obandone famille na yo otiki famille na yo oke kota libala papa yebisanga oza responsable oza irresponsable bana oyo boti oza komituna te yango tozotala ke tolobi ke faut tokangama na nzambe parce que monde eza na makambo ebele surtout na ba domaine wana faut tokeba yango parce que soki tokebi nango te tokodétruire ba vie na biso et puis ba destiné ya bana na biso au moins que ezala siko yo mama ou bien yo papa parce que toloba lelo ba papa yo mama soki mobala asali oka eloko asali eloko ndengwana parce que eloko tozoloba na couple moto abandaka malédiction andaka ye oya bandaka te malédiction ekotouche te mais au moins soki bosali séparation conseil on peut se dans le Seigneur maman cause après ça obala te kozwa to tia orgueil ndenge tolobi okoma nona koprouver ye ngape na mwasi ti na kolakise na za mwasi okolakisa okomilakisa yo moko parce que kobebisa vie na yo oyebi te eloko nini arrivé peut-être pe mobali wana oyo asali acte wana eza ye te eza ba monde ya ténèbres et financer et bimisi ya biloko nona yo siko moto kosauve ta mosusu obenda ye ozongisa ye mitango yo oyebi ko agisse ke non nga na kolakisa ye bebo nzoka oyo ke ozwa wana ekozala oyo nyonso pense te ozomona tala prépare ya basi mingi bazaka mobali omoni mingi na bamboka tozaki omona papa mosaki kota libala ake bakota na pe libala pafanda na ye kuna yaka ne kaka ja tala azongi bamama mingi bozaki mpe na bamama bafandela bana na bango tala bavia bana na mingi ebonga mais tala bavia bamama oyo baki presa kobala amonga mobali yaka mpe na kozwa boye bavia bana na ebebi ozomona donc eza moko bonga ngo tobengaka ebengaka famille na désordre yango faut tozala prudent surtout biso mibali parce que toza mibali oyo bamobali oyo bala 3 basi 4 basi eza pena dignité eza mabe parce que tana na venir bana ndenge na beti lisolo ya oncle nga akoma na via bien akoma na via banoko kende pena bien soki la kendaka liro na bazaka na mwasi na yona nditu lo babolelo na tsana bazotanga ekombo ozomona tala bonheur déjà moi ça elaki yo mais tango banduza deuxième na biété oyebi ni ba activité ni ça te na ndako wana et puis ba si miso bazana azapena mbali na ye yango ozomona obendi ba malédiction na kati ya vie na yo
siko moye bénéficier biloko wana susu eza sute na lolemo pe na ndenge ya basi yango nazosenga na mama soki likamana mobali mon intervention na kota mabondeli même na yo mobali soko moni mwasi wana passe eza na basi musu ba ba teti ozo sala tout mais soko moni moko musu sala tezo semba te kota pa yaka pa nzambe tango solliciter nzambe bandi ko prier ndi nzamba kwa ko la kiso ta musu loko moko eza bezo kalimba ne tamu susu eza bataki ya familiale ezo sala ningo na poa sala ningo wana soki ezaki forcé na ndenge azoluka moyen wana ndeza mabe na yo mpe mobali soki osali yango na profit ozoyo profiter na yo mpo de façon ke non na mwasi mpe dasi na tofa na ye trop tala kaka sa komi mpe mokolo bonga mpe donki oyo akomi bacargo papa mwasi akokomi bacargo yo bongo oza nani bobanda na esika moko te ntango yo akomi cargo yo mpe oza cargo ozomona tika babiloko ya baexplication wana mwasi no oyo so olula na kati ya motema na ekende wape ozonga wape papa eza susu question makambo kosala nini te parce que aza mwasi na yo parce que okeni tant olobaki omeme omoni tala kaka omoni ta mosusu tokomi na mbongo il faut quand même baniveau quel genre ya niveau changer eza nde oyo ozoluka ozonga nsima na vie na yo odétruire vie na yo parce que mwasi wana jamais akotika kolinga yo akoya na profit azwi profit na ye soki oboma bongo yo aza pe sans pitié yango tokeba parce que tozo ko provoquer oyo ezali na kati ya mabala eza makambo mabe yo mwasi mobali mosu kofanda bopo pesa même mwasi no mbongo utamusa ede mama ne to papa na ozolinga te maboko makasi mais na kote ozobima libanda ozokende kabila basi mbo mais yebisanga si eza buzoba oyo eza pena kibomoto eza kibomoto te ekometi kinyama bagotia ko neti homme animal oloba tia ke homme naturel alors biloko nyonso wana omoni ezofrene bafamille parce que l'autre robi que bien souvent on qui vit la forme tout comme riche muso comme riche te tam so bana même to ba riche alors siko bana po ba comme la décision na que soki au sai biloko wana te e ko za mobolo yango que conseil na zo pe sa séparation moi si zala toujours conscience mais ça là fanda calme yaka pa nzambe senga nzambe parce que nzambe jamais atika ka bana ye donc lukate au presbyter que obala ou que nous sommes mobali mususu mais yaka toujours pas nzambe fukama pa nzambe nzambe akosala na kati ya vina yo de façon que pour bana via bana na yo eza malamu ozomona eza pasi ya komona ta mususu mobali bofanda ke na yebo pa akimya ke kotala ndako ya mwasi mususu ape afani na ye asani pe calme za l'aise conscience les choses travail ta tiki pe bana na ye prix biloko nyoso bandaki oide wana nyoso ake akomi osane kuna eza pasi parce que eza blague te charge wana nyoso ezalaka vraiment que eza vraiment oyo ke pesa ka vraiment motema pasi mais na kosenga na yo mama zala calme yaka pa nzambe kota mabondeli nzambe a solution ta mosusu peut-être ake kuna eza finance ezaki yete eza finance moko ezali eza diabolique et diaboliser ebindi na place ane wana parce que vie ya komema via baloyenge alors eza pena dignité eza na bamibali mosuku to bakoma okonte mbongo na batoilette donc alingi kutu to non parce que ekosimba te et puis na bamibali oyo tobengi bapapa oyo boni kobeta na kati ya libala eza bolingo te tala siko na 4 personnes wana oza nani parce que na kobeta wana pena oyo babenga oyo ba méchant na eza malamu te parce que kobeta na poto soki lelo mwasi abengeli police aza na raison parce que à se défendre a bengi o baza autorité pour ba ya bakabula ba luka solution ozomona mais a causé na yo parce que soki likambo nyonso boluka dialogue mais makambo kosimba na nzoto papa même toboni bano tobokolaka moi na partie des gens so tomoni à partir de 8 ans tout kaka 9 ans 10 ans tu vas dire 12 ans surtout comme na ba 15 ans ata moi na jamais kosimba so na nzoto il faut loba okobeta so na ndengwana te tala na banzela so beti bana aja ndengwana ok prison ba okanga yo ozomona même moi non na ndako donc mwana na ndako eza secret ko bokola mwana un jour to wato parler nango secret na ko bokola mwana babokola ke bande na bo mwana tanga botami bébé bande éducation makasi l'air wana so comme déjà ba 9 ans 10 ans on éducation ke madame mais oza te mwana nzete eza moke on bongisa mota ozomona tenga mozotika ngo tango komi déjà nzete c'est épiqué yo o tsango na tout droit et ko bokana eza pe comme moi c'est ko fanda ta aza saki ya box te obeta kama kofi azani nteko makarate ko obeta nzoto non papa mbele soko bipina moto lingi ko na ibite soki un jour penda même ne na zaboye mwasi na bete mbata to na sali na ibite o bando ko ndé mona zo mona ndingu yela te ozomona alors biloko nyonso na ekozaka toujours
séparation pe na yebi ndeko moko yera yi mutamakasi mutamakasi mais abande ko sala effort en tout cas ngai mon pe na ndoko mona en tout cas mo apesa nga kanda nazo sala tout mais alinga ki mwasi mingi abande ko lela o mo mutane wona so akena na basana nzambe ba prier pour na ye o mo na sens kozonga ozomona donc ba yeba tout peut-être ba simba mo ba biloko ba kisi ba yeba makasi ba mettre quoi mais jusqu'à tel point tellement ko bete de kaki mwasi wana ti azwaka nzela akima libala ici là ozomona donc yango moni ke tous à la prudent na ba biloko wana yango soko mo biloko ane wana nde na bike OK na 1 Pierre chapitre 5 verset 6 à 7 o tanga wana ndako babi humiliez-vous donc sous la puissance mais de Dieu afin qu'il vous élève. Donc c'est humilier la puissance ya Nzambe na maboko Nzambe il y a pour lever na temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Donc joie au nyonso mokumba na nyonso mobala abandonné mobala kimi mobala zo kipiote joie pesa pa Nzambe parce que na bibasi mi bakufa mobali pena donc alingaki na profit na ba premier autobi na ba 4 catégories ya basu mbali wana moi sona kufa tika famille na ye alors biloko nyonso na eza pena bien te et puis balobi na biso na Psaume chapitre 37 verset 25 à 26 babi que j'ai été jeune j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mandant son père. Toujours il est quoi? Compatissant et prêt et à sa postérité est bénie. Postérité est aux ala béni. Donc nous sommes et aux ala béni parce que on va dire que j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu, je le juste abandonne. Donc mon toi ça juste, mon toi tambolani jamais à quoi abandonner. Un papa ou un vrai papa à quoi abandonner famille été à côté de famille été à cause toujours à côté de famille pour de façon que batambola ndenge nzambe asengeli bango yango moni etele to na suka o tozo senga conseil na ba papa vraiment tous à la mitema moko ya pété biso to lo ba makambo to ebi nyoso te to ebi en partie ozomona mais tozo ko prier que mama boto za la kimia tant ozo fanda bazo tambola bazo pesa pe mo sino respect na bato talaka ka yo moko so na bindenge zo exemple ke okolinga mwana moke mwana na aobenga mo sino nani yebisanga eza pena dignité ozomona okokota libala eza dignité banda kwa na ba ya kobeba wana mo sino za suna valeur te mais bana na yo alors biloko nyonso eza kwa cause pe eza kwa reverse na biloko nyonso ekozala nini bayebi ke basi musu baza difficile mais bo fanda boluka dialogue expliquer soko moni na physique ezo simba te côté spirituel bolukaka solution bozala together bozala ensemble de façon botambu sa famille na bino na ndenge sengeli po bozala malamu afin que bato vraiment bolakisa pe exemple na bato mususu baza pe bazoluka babala bamona ke ano couple pe nangana ngana za neti couple parce que soki couple no bakomi kolobela ndenge wana c'est que za couple malamu. Alors yango esengeli ke na biso mibali papa vraiment tous à mitema moko ya bolamu to fa na basi bien to prendre basi na to pesa bango valeur to pesa bango respect ou ils en miso batu même na devant batu zo loba ba manière à koloba moi ça za ndenge ni ko lingai aza mwasi na yango to komina suka na simba la ciment to continuer o tout nzambe akopesa biso ona été to partager to pesa toujours le conseil dans le Seigneur, il y a propos à mariage, toujours en opposé à nous, la nation. Donc, comme on a fait, il y a un autre le sambo, tout prier na mibali oyo bazaka na kanda, mibali oyo vraiment basili kaka, mibali vraiment que bazako maltraité basi, nzambe qui a la grâce, après sa bango, de façon que bazaka na kimia. Bon Seigneur Jésus-Christ, l'éternel des armées, papa, tout ton Dieu, peut te commission, les soso Yahweh. Toza ko belela yo poto moyi papa to pesi bandeko na biso oyo totali ba papa oyo nyonso nzambe milimo akande zo za kati na bango pe ba oyo baza ko traiter basi lokola ba esclave nzambe tika monimo mo santo sunga bango papa touche bango place bazali nzambe ba pesa basi na bango valeur oh Yahweh tala oyo le pesi moi c'est valeur nzambe oyo Yesu Kristo abotami na mwasi papa melelo oyo te bamibali mingi baza ko négliger basi wana bazozwa bango lokola babiloko pamba
nzambe molimo mosantu esimba bango place bazali nili mone kimia ekende bisika bikauka nzambe baza na kimia bafanda kimia na mabota papa bakokola bana bango na kimia oh papa nazali kosenga na yo place ozali place ozali okini ndako ya libala nzambe mboko yaya o mama papa kanisa lelo bana na yo affectionné bozalaki nango bana bazolela papa bana baza kobonga yo papa okeli ya pitala otiki biso zongela biso papa eloko nini oyo bokabona mama boyoka na botala bana bino bobokola bango lobi babenga bino babenga bino bapapa mpe batala oyo ke na bakoko na bango bana bango babenga bino bakoko oyo ndeko na ngai bima na ndako ya kufa zonga place ozali ezana ba oyo nyonso nzambe azolinga kosala makambo ya séparation molimo mosantu osimba bango oyo te batika nzela wana batambola na liloba na yo batambola na kobanga yo nzambe oyo nzambe yokela biso toza kobelela yo yoka losambo na biso nzambe restore mabala nyonso eza kokufa nzambe depi obima okenga mboka mosusu babana na yo baza kolela bazotala place papa banda kofanda place mama banda kolamba baza iser ensemble tala mai ya miso ezokita libota na yo ndeko na ngai oyo osimbi mobali ya bato keba nzambe aza nzambe olasaba na bana ye te mwasi mobali wana oyo asali mwasi wana kosala elobi eya ndeko mobali wana azonga aza na kimia na kati ya libota na ye nzambe tosengi na kombo nyonso ya yesu kristo pesa bango kimia oyo tosili koloba amen kombo na yesu kristo belela kombo na yesu belela 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 kombo na yesu belela 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 kombo na yesu belela Yesu akuyoka kopesa yo kimia alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués déchargés je vous donnerai du repos akopesa bino kimia na Yesu vraiment tokomi na fin shalom shalom en tout cas botika na kimia salasina nzambe abeni bino asunga bino na kombo la Yesu Kristo amen.